Bomoi ndenge nyama na biso nakalingi yango. Ensuite makalinga yango nazwi matungulu na ngai natie na kati bomoni. Natie matungulu na ngai natie poivron na ngai ya rouge na ya jaune na kati. Bomoni natie poivron na ngai vert na ya rouge na matungulu. Sikoyo ensuite yango mpe mpo ekalinga ebela. Bomoni eza céleri na ngai nde natie na kati. Moi natie moto moke mpona matungulu na ngai ebela bien. Parce soki otie moto makasi matungulu na ye ekozika, baépice nyonso otie na kati oyo ekozika. Donc faut tia moto moke. Sikoyo tozobakisa courgette na biso. Sikoyo tozotia tomate na biso tonikaki na ai. Nde sikoyo totie tomate na biso ya mbuma. Nasali na tomate concentré te ya nini tomate ya boîte te. Donc mpona babandela natie aubergine te, natie courgette na kati ya viande na biso. Na place ya aubergine na changer lelo bino mpe esika boza bomeka. Bobosana te kosabone ya mama na bapapa nyonso tu ya Caribe Cuisine ya Lusala Rouge. Bobosana te mpona kosabone. Sikoyo nyama na biso sikoyo etoka. Bomoi natie mai te kaka jus ya légume na ngai nde moto esali mai oyo. So tokangi nzungu na biso etoka bongo tokozonga lisusu nga na bino awa dans 20 minutes. Bobosana te koyeme, bobosana te kopartage video na biso bamama ya Caribe Cuisine. Boaime, bopartage, bosabone. Donc bokende te parce que bomoni nde nasali video natie mai te. Moi totie mungwa. Bomoni nde nyama na biso etoki na tokangi wana na épice na kati ba légume nyonso tu. Tozobalala nga na bino nzela moko. Donc il faut tourner nyama no ezala sure quand que notre tomate na mbuma ebeli kitoko. Tozotia jus na biso tosaki nango nyama. Ensuite nabakisi mai moke mpe na kati. Nyama na biso ebela donc na 2 minutes tozolongola yango na moto.
nyama na biso ebeli bomoni nyama na biso sikoyo ebeli tokomoleka na mesa. Donc napesi bino merci mingi ndenge bolandaki video na biso lelo. Oyo bamonaki te totie courgette na biso na kati ya viande na biso, totie poivron na biso ya vert, totiaki poivron na biso mpe ya rouge, totiaki matungulu, totie ail et puis totie tomate na biso ya mbuma. Ndenge mwa lelo tosali viande recette na biso. Bobosana te kosabone, bobosana te koaime, bobosana mpe te kopartage video na biso. Yango wana napesi bino merci et puis napesi bino belle journée na bino surtout bolandaki ngai lelo. Merci, bye bye, à la prochaine vidéo.